Et mwana wana akikoloba na papa Nsilu Makola ete ye amonaka ete nkamba etikala susu na puissance na oyo ezalaka na papa Simon Kimbangu te pe mai ya nkamba etikala susu na puissance te ndenge na 1921 ntango papa Simon Kimbangu azalaki pe mwana wana akendaka musika mingi koloba ete tango bakotangisaka bango na école biblique kuna mokolo oyo mama Mwilu asimbisaka mvala lulendo epai ya papa Diangenda le 12 avril 1959 et qui a commis plus loin que na tango wana et que emonanaki ete kamba banda mama Mwilu apesaka mvala lulendo epai ya papa Diangenda etikala susu na puissance te oyo ezalaka na 1921 papa Nsilu Makola ntango ayokaka likambo wana akomona directement papa Mfumalongo kotuna papa Mfumalongo Diangenda nini ekoki mpona mwana wana ndenge nini bakoki koteya ye po ete akoka kososola na likambo wana eke mvala ezali kaka epuis puissance oyo ya 1921 eza kaka na kati ya Yelusalemi mpe kokende mosika mosusu te ntango amonaki papa Mfumalongo atunaki ye papa Nsilu Makola orépondre ye nini nayebisi ye kaka mwana keba mwana wana mpe azalaki mwana nganga Nzambe. Alors suka papa Kulutu ntango ayokaki lisolo yango alobaki ke mwana wana akoki kofanda na Yelusalemi te mpe akoki kokota kuna na faculté ya théologie te. C'est à partir de awa azokobanga nete azokodute tolongoli ete na Lingomba kasi azala ne ndenge wana na kati na Lingomba kasi bakestion na ye wana yango nde ekobimisa ye na Lingomba mpo bato mosusu ntango bakoyoka yango ndenge wana bakomona ete aza kobundisa bapapa eza ndenge wana te ese sikoyo bazali to bazali te koleka na 1989 wana awa na Mbanza ntango ekomi na papa Mfuma Mbanza alobi sika kuna mbongo ya mbi mbote kakaika mu Yelusalemi babengisaka mwana wana bayebisi ye ke est-ce que question wana yo opposé yo muto opposé kabi nga mna pose yango parce que nazomona nanga penza clair te a répondre pendenge wana pa papa balobi te tokolongoli oye na Lingomba est-ce que oza mundimi papa soki nazalaki mundimi te nakokokota na faculté de théologie elongo kwa kalongo kele tiko kanti mama mpila yeyo nano bandi théologie yango te nano bandi kutute kurango kasi okomi na bakestion makasi na likambo tata Simon Kimbangu yango balobaki te ekoki te kofanda na Yelusalemi kasi to te yo esika okei makambo wana bombango kaka mpona yo okende kosala badébat te mpo bino universitaire bozalaka makasi na badébat surtout ekomi théologie kono osala débat mpona likambo puissance ya Yelusalemi otsoma omona makuta didi me mwana wana kobima na ye awumelaki te
kaka na badeba wana pona nkamba akomaki liboma akomaki mpenza eke esika nyonso akokende na bapapie kokoma na kokoma azo kokoma sur le Saint-Esprit otala mpe makambo aza kokoma ezanga ntina sukasuka liboma wana ememaki na liwa mwana nganga nzambe mpona nini doute ya Yelusalemi yango emonanaka ete kaka na 89 oyo lisolo tolobaka ete bandeko na biso bangole bautaka na kimbele bayaka na makolo evimbaka tikokoma awa na nkamba oyo mosusu batikaka koteka mwana na mbanza ngongo mposa ezalaki bafanda lisusu kuna na Angola te na kimbele te baya kufanda na bango awa na RDC mpona nini kuna mpasi eleki yango bamfumu alongo alobaki kuna boza na biloko nyonso surtout badiama mikolo oyo kaka bato bazouta RDC na ntango wana Zaire bazokende kokota kuna koluka diama me mpasi nini eza kosala bino po mbongo oyo bozokende koluka kuna oyo boza kozwa kuna bobosani nzambe yango mbongo eza kotonda bino te bozokozwa kasi bozokomona ete eza kokoka kaka te bozoza bavalise bambongo me eza kokoka te mpona nini bobosani likambo ya tata nzambe ke banda mama Kimpavita aloba likambo wana eke elongwa kuna na mbanza Kongo bokolandela ngo musika oyo likambo tata Molimo Sote ya nzambe awa na Yelusalemi yango message papa asengaki na mokolo wana oyo ya lendi lobi ezalaki carnaval ya bana nganga nzambe yango tokozongela message wana ndenge papa Mfumu Alongo alobelaki yango tokozongela message kasi li papa likambo auti kubimisa awa mokolo mosusu kana kati na mosolo atindi ngai kene kokotisa tata fulani kuna na mosole nakotisaka ye mbala ya yambo mbala ya mibale mbala ya misato na mbela misato ntango papa atindi ngai nakomi kuna nabongisi nayebisi yaka ntango aye ntango asimbi mbala moko ti atelemi azotala ntango atelemi atali ngai alobi cette fois ici il m'a yi nakobika su te azwi ngai kwela azotala ye kaka ateli ngai osi osilisi kasi silisi kasi azwi ngai ngali yo kaka na nzambe na ye papa azalaki trop sévère après une semaine tata wana afandi na kiti mbala moko akufi ntango azongaka pa na bango akomi kaka après une semaine afandi na kiti ale asilisi kolia afandi po ete azwa mwa repo libela akundama ntango wana yaka pa ya papa ngali papa kuna touti alobi ke imai ngai papa tuni o leo bambaki ngezeidi yangu eme mundimi makasi mundima munene kundima te donc mingi totyaka tembe mpona nkamba eza mpasi yango toyoka message ya Angola ndenge papa Diangenda ye moko alobelaki yango wana na 1988 yambo akende Kisangani alongo Kisangani directement aye awa na nkamba ye kofanda 5 mois wala kusikilisa lingomba naye mono nzambe ungene luventezele ziyeta munza yampimba bobatela ngavo muntu ziyetanga foti bakade akengangu zanka bonziyetele munza
niveau Afrique yena parti zole parti yankaka bamundele batuminako parti yankaka yitaki libéré le 11 novembre 75 l'Angola libéré sous le joug colonial bamame batata nkanda ndombe ko watuka. Pourquoi ba problème za zingi nkanda ndombe ko watuka lumbu kituzaba kuna kutatuka a partir munantango yina sitwa zita zana beto kibeni sitwa kizitisa beto bakimbangista konso kutukala tufoti kala la paix beto tufoti tombe la paix montomo sono sieto katusosi ko nome muntu kizikutu sadisa beto kibeni kadi wunu kiaki mo Angola lu vuidi kimvwama kingi kiantoto kiantoto bia biobe na yeno nzami pe uluzolele wunu kikimunza ya mvima ngudia zieta ke kuendelanga mwana sosikia ndiako ngati kuna sosikia mvwata kansidi mosi tukundatanga motele kensangu za kimfumo ili adudia tumina monotu zola na bana tutunge zola mawotu sumajilama tulunde min siku tusale bisalu dekani chade zola nga tasi zusikia sabalanga kuna luwana ngena bubu kasi ya muini vo simpas fioti namna kiambi mbota taka kizengele tu kutukwenda kasile kututako buna programme ita yingila yina tifati sadila ngeye mono tutula kabin khoso mon tot ndio tuma mana konso buna butulongo langa dio zola londe min siku salebi salo nga Angola kangu lena kisasa eleze zola nzambi pe ulozolele kankara pemba pe temene kuluzola bari yani saluken muanga sa buna katun yemele ya kanzila ko katu muanga sa tutunge no Angola paske sikiti kala mwana kumba sei mwana vela tuidingi tata utulongelenge tulana ngamana matulongwanga mbanza Kongo tata wasambide sambu zono towidi muna sambu geni yani vo mpevian longo yakatoka mumbanza yayi yatina mpevian longo yatina mumbanza yayi ou bien kundamu yayi Mama Dona Beatrice wasonga ngansangu mumbanza yayi kukunsi yayi yani pe wasonga vombe bubulu sidi bubu ale wele butukira kunsi yankaka kansi toka mumbanza Kongo wele kunankamba wele lwaka koko tata utilo kesi ambata tukiziri mugembo nitu yokoni mebo nakatele lengedi mbanza Kongo ye kadi mbuini fo mbuta sa singi sifo endigana bana basundile muna kimuta Mama Dona Beatrice boka kala ndanga kaina mbuta wa mwana kumana ntango mpile yina kizebe ko kansi nanga nkatudiaka kadi mvume mingi mivyokele kadi vo Papa Simon Kimbangu wa utukamu le 12 septembre 1887 donc Mama Dona Beatrice bona wakala deja muntu vo wavondwa tuku dekalana ngudi za mono kumbanza Kongo masemami bampangizami kuku kufeti boko lovo nsiansa ambuiga ekange wike kimvumina kansi mpasi zena kuku samanzambi mpasi wena pevi nzambi katukandiko kadivo yanwa samunavo
bulu sidi bu yele hutukira ko ndam wankaka ndam yina ka ndam manan kako kansi yi kwani kuma kadi kuko ne tuka kuko maka mamu ka wonu ko tona masasila kanti benu na bamuta ngalo to mene zaba kikilo muntu ndombe kwe katuka muntu ndombe kwe katuka mama dona ndo bolo ngonde kadi ambar ko mon le nak ngonda kanti bolo sidi bobo ale kimbango wala utikila kwa kaka kimbango kwa utikideti ko kuna tiabeto kimbango fule mwana ufulukidi kimbango fule kimbango mwana ufulukidi tata ko yela ye mama lwezi bizi ute mwana wo bageni kumba kimbango est-ce que c'est l'orgueil ya babaka ou les parasites ba yidi kabo orke nzambi wakikubikila mama dona ya wakizabila nsamwani mama dona Beatrice ya tele ni koyi ikati ndukunta ngadu kumboka la mama kimpa vita akamba betu kubuina batuma mama kimpa vita gatele ni koyi mono mutrante ye iza mumbanza yi mfumu ntotele yani vo yimumu motuke di abude ko ya ko nankamba di abude sida ko mudi atuka akayani tata ntotele bakasabila wa premier papa deba baadu ndo ko la viji sibato wa msoni betamona nsoni zanki muntu wa mosigata didi kibeni tama zinga mpe musikada da mono kutu mono mfumo zinga ya orke ya daka bakal yami kana na yami sabu ngwana nkazi kibeni wa ngondisa wakana mfumo kwa mpe mama so izo betamona gonga na ngatu viji ko reka rukwenda nsimama wote kumaja tababa kyadi ya so bawo isange munkumba sai mwane mwanda vela nsamo zeigo kamfundu ko mumona nsoni mambo magonzo tukendonge nsamo ngvovelevo mambo magonzo kukumajanta mana ovondo na Beatrice Ferigondo kimpavita mbandamo mfumwani wavubwa kwa mpelo karigaiza mpelo unge umfumo futilanda kamambo mana mazole mpelo kari waswamela ko ni maruyalo bona mwana nketo yake kawe mambo mana kazola ko mustailu santu ampilana kwa mpangia kwa ngwana nkazi ngwana nkazi wanje kula matadi mana mabaka moise mome bateno siku 10 mumvata di miakala yani mbuta yina yanwa zioni sema bina benatro kwa lozane mena matadi mana mabaka moise bona kimpa vita fumanzinga mosigata dia Kongo dia mukongo kimenika kala okalo zeimoko emono protesta wantanza ilutelevo mono kitambulanga mambo kitambuli konkando na masaruembi di Kongo nkanda yuna yami wasona me mambo mana ilukuikilo lembro kuikila mono bukira munkanda tangulamo ya longo makandonzo wa unlevo mambo buna mena kimpa vita fumakinzi kimpa vita fumakinki okuzole kuikila gona ko kanti mono buna nzare munkanda peka soni ka monoko ovo diambu ze video tekimbangi kakanga didi konsieno yayi nsiyangola nsantsambu ko tukile muntu nduna tuwide nsango muntu ndo zabisi kunankamba ngunza kamone kako monekene tuko kwako de tuka tuku kwako ko wela kutukila kunkamba tuka kumbanza Kongo kwenda kunkamba kakondani kuyoke songololo ale ina kwa yende kagaye kunankamba wo wele lwaka tia kuyokoni mama kimpa vita silitavo kuna kagutukila kimbangu wele kutukila kunkamba bubu tala mambo matayilama tango bazala kukanga biso mutu alungwi par exemple ale na kinkoni ou bien na matimpi ou bien na laba isika nyonso tu akumika kakona na lukengo bwaki kamiso na yawa ale asia biki mutu alungu kuna na laba kuna mwaye kuma na nkamba izalite atale kuna na kimboza ka iya zali atalewa abiki kasisi kasika toza kuluba kumela mai kuvanda na mabele ndenge bovandile parce que bika zalite est-ce au pouvoir ici là
ngai na mimi na ngai ngambo dingumbe kofi ngai na mimi na baby si na ngai donc dingumbe pouvoir ici te dingumbe pouvoir ici la kate mabele le pouvoir ici la kate ya seko éternellement biso soko te ibi angote wande tali biso kasi ye nzambe asi apesi dibela. Merci. Toza kokata pana kowela ngonga. Yango topesaki makambo yango ma papa pasteur bolembola makambo nyonso elobama na Kikongo boloba yango na Lingala. Papa Mfumalongo alingaki koloba nini? Likambo moko awa toza kobima papa atuni ngai. Papa Simoki Mbangu Kiangara atuni ngai. Likambo nini oyo zelaki kuna na Manianga na sima ya papa Mfumalongo papa dangene tango atiki biso. Ngako tunaseki amitune zaka na papa penza pasi. Kaka na miniti tango tezoko bima wana. Garobi likambo ezalaka nini? Na 1992 wana na le 8 juillet tango papa Mfumalongo papa dangene atiki biso wana ba misalelaka programme tango bazalaka vivant papa bango nyonso misato bamonaka ete luozi esengeli ezala na fanfare po bampeve mingi eza kuna soki fanfare ezali bampeve nyonso wana ya mabe ekokima nde babongisaka bapapa babongisaka bainstrument me baponaka date ya le 2 août na 1992 wana ke papa Mfumambanza papa ya Lungana akende kotikela bandimi ya luozi bainstrument sikatango le 8 juillet wana papa Mfumalongo tango atiki biso papa dangenda biso tomonaki kaka eke makambo wana toyebi te soki etika ekomi ngonga nini me toye kokoma na suka sanza ya mois de juillet wana papa Mfumambanza ye moko alobi dati nini totiaka po ete bainstrument ya luozi ekende biso lobi papa le 2 août bon ngai nakokende te kasi yo mbenza okokende na bambuta biso tokanisaki toza nanu ya kofanda bon papa tuni biso soki bokete eske likambo nzambe ekufi biso te papa kasi bokokende nde baponaka bambuta na ntango wana papa wasukula mutu azalaka passé de la ville en Nkamba na bapapa batantu lokola yango bazalaki Manianga na bamama Lavine biso nyonso nde toponamaka le 1er août wana ye moko papa Mfumambanza abengi biso lisusu lelo fo bokende lokola la date tokangaka le 2 août donc le 1er août wana ezalaka un samedi le 2 oyaki ne dimanche tobongami faki Nkamba bazalaka pe bambuta mosusu mais papa Mfumambanza alobi ete esika boza kokende tumba eza kuna pamba te Manianga nyonso bayebi eke te papa Mfumalongo ndenge ya papa dangene atiki biso ke Yelusalemi esili pouvoir esili yango bokende kobengana bampeve nyonso wana ya mabe eza kuna kasi ndenge bokokende embuscade ekozala biso bokutani na embuscade bozonga nsima te bokontinue na banza bapapa Mpanzu baza kuna na bapapa ye moko papa Jeff oya SPC bazali na ntango wana bayebi likambo yango ndenge nini ezalelaki nzoka nde
papa liangeda ndenge akena kotikela biso nzoto na Suisse likambo ezalaka oyo makambo eloba miyambanza Kongo oyo biloko bazwaka kuna na mbanza Kongo bakendaka kobomba ngo na Suisse kuna na baprotestant na bakatolike babandaki nde kosimbela yango kuna soki baza na likambo po ete bazwa nguya bazokende kosimbaka biloko wana kuna papa mfumu longo papa dangena kuntima na kutikila nzoto wapi na Suisse tawa monika kuna kaka za susute ale batindi emissaire moko missionnaire moko ale kende kopanza siko kende kopesa nguya mususu na manianga nyoso de nazoloba boye ba musicien nkamba otozalaka babonaka mundele wana na mwasi na ye ndenge akendaki kopanza sango ke siko papa langena ndenge akufi makambo nyonso na ye nyonso esili ntango tokomi na nzela c'est vrai embuscade ezalaki camion ezalaka bamusicien eleki bake mpe kokatisa me oyo ya biso ezwaki kokoso na nzela tekokoma boye baakseke deja tolali wana teki tolalaka wana kuna bango nde bamoni lokola émissaire na bango alali na ngambo ebale donc puissance na bango solo esili kuna mpe bamusicien batomboki babi bo ye deleki mpe papa mpe azako kolala kuna tengeli bino bolobiki alali na ngambo akokota te butu wana bake koyokana na bato baza na pirogue a moteur baye kozwa ngai ata la 0 wana sito lie mwa kwanga na biso na mwa likayabu na bord a fleuve wana ba mission na si ba traverser mbala moko ba 0 wana natala ba nzinga ye na batu mususu ba nzinga munganga faki o papa to yokozwa yo tukindi wapi to luge pirogue a moteur okolala wate fo katisa tukindi butu bakasi boyo fotokatisa babilo fotokatisa papa wasukula lobi bwei twasabuka mpimpa ya utukila nana kimeka mpileke mente tikyoko ungizeka manta ndi bumpimpa beno ndeno papa bukatelenga mekakukina ko mekakukika twendiko tokende te ya butu tozela kaka ti lobi kuna obatindaka balobi kobomoni kolakisa bino ya liboso ke puissance eza lisusu te papa batantunga bino papa alobaki ata kala ngo ndenge nini torekile te to malgré butu kasi fotokatisa tokende komata na pirogue boye tomoni batata wana na munduki na bango papa osukula tu nisusu o munduki wana kona nini o pafa ngando eko deraje muni yengandu zina faki ye o bazala ka o tozala na mobembo wana bazate ou peut-être que Jeff a SPC, mais il faut Ayebi. Joachim toujours SPC, au chauffeur ambulance, pour tout ça là kana bango. Butu wana tokatisi, ndenge tokatisaka, muziki ebeti, bango sikoyo, ndenge bakangaka likambo na bango bamoni ete ba échoué balobi non. Photo beta ba musicien yango abatan kamba nyonso photo beta bango na bozonga papa mfombaza lobaki ete dimanche bosambeli lundi bozonga lundi wana tango toza kozonga tokomi na ebale otomata na bak babimisila biso bitumba donc babongisaki bazwi banjete
na suka banjete bacheche basete oyo bakobetela biso nyonso. Ngai nazalaka tususu tozalaka nsima kana bamusicien liboso embuscade wana ekweli bamusicien. Donc bazwaka plus de 200 jeunes garçons bapreparaka bango ndenge wana na banjete na bango po école moko technique eza wana nde kuna nde sikoyo batiaki bango babimisi bango juste au bord ya fleuve. Ngai mpe misere wana sikoyo mpe na nsima na bango sikoyo te ntango bakosala eyoma wana ye amakti nani na bak bazongi na bango mundele. Sika ntango batake kaka bamusicien chauffeur Otus Papa Charles ntango atelemi kaka bolingi bosala biso nini bolingi bobeta biso bamusicien ndenge bakitaka na motuka ndenge bakotaka na kanda bango wana naye kokuta misusu bazokizoki bakimi batindaki biso bolimisa biso nga ntango nayebi papa apekisaki bitumba papa batandru papa sakana na bakoto sakana de bika papa zuba papa pasteur bon tosali manso ti makambo ekomi na leta administrateur wana kotiko siko na kombona na bosanaka yango te kombo ni papa Matuza ye moko administrateur akiti ntango akiti boye sikoyo oyo mundele wana bani koloba bon ce n'est pas de ma faute, je t'ai envoyé comment? Oh, désensibiliser parce que Dengue n'est plus, bon, son église doit partir. Oh. Tango alobi kaka ndenge wana donc ça va musicien donc ba yiri susu na kanda mususu. Da beta na mundele wana bobo. Bo beta ni entre biso na biso bato mwindo mundele ngane bo simba te. Sikona bato mboka lo siko ba kotili lingomba nyos donc da biso ba kotili biso. Para moko administrateur a eu décision pour comment déjà pourquoi va administrateur va beaucoup ça peut tout bolala lobi na tongo nga moko ya ko traverser na yo moko pe mundele ko traverser tali zonga bokene bolala to lali tongo etani banda na paroisse ba mbisien labi to ko kenisa na mutuka te na makolo na musique na biso moko liboso luozi nyonso donc banzungu bao bazaki na wenze batiki biloko balandi mulongo bazo et puis leko sambaka ndenge batikaka biloko na bango ti bazongi biloko na bango bayibaka te muta ko yiba zate peut-être bachaki banzungu na bamoto peut-être biloko ezikaki mais oyo batokoteka kama muke salama kite malchance pona mundele wana na mwasi na ye kaka na bak wana toko traverser ensemble na bango to koti na kati biye batie na kula likolo kuna na place ba capitaine bako zalaka biso to fande na biso na se tango ba yoki musique eza ko beta na kati ya mai tango be bak yango bar yango komi na kati ya mai etelemi nango eza ko tourner nango musique eza ko beta tata Manswe kina bombarde na ye a marché likolo place bazalaki akoko betela ye bombarde ouais mundela cheba toiba akitsika loboko azwika ka moshwar ye moko so azwi rythme wana ba betili ba mo musique mwasi na mobile wana ko chaka moshwar ba to cha moshwar po soki awa soki ba ko sala biso ni nengo to photo sala so bango moko baza koloba eke mission na bango bamonaki ete papa liangenda ndenge akufi lingomba pe ekufi ntango bakotuna bauti nkamba donc kuna nde puissance na bango ezali toujours mundele wana ntango akiti tokomi na nga mosusu tokiti aye komona nga
na papa batando, nous tous, nous sommes des frères en Christ, nous croyons en Christ. Oubliez tout ce qui s'est passé. On va s'entraider avec la prière. Vous nous accompagnez avec votre prière. Donc, Koloba était la puissance ya Yerusalem ezali passe. Puis soda moko bimaka wana capitaine moko bimaka wana. Atei bandeko. Kabi bosali mabe parce que papa de ngenda kufi, yo bozo sepela pour papa de ngenda kufi. Moi, j'ai des souvenirs wana capitaine wana bingi ngana za na ba souvenir. Ngana za nanga mungala na za mutu Équateur. Mais nazalaka na problème moko sérieux na ndako na ngai ya mbongo. Donc nakomaki na point nazoyeba te na kosala nini, nakomaki très pauvre. Et puis nazalaki na ba problème ya ko résoudre na mbongo nazalaki te. Esalaki nga souci makasi. Un jour baza kotambola na moninga na ye soda balekili na mokoto. Et soda mso akili kimbangiste, il dit mon frère, moi je suis kimbangiste. Donc amoni papa dange nazo sali azo pesa tuke ne kopesa mbote. Yebe alibo azitagite akoti akati lopango mokoto papa mfuma lo. Bafukami tango azo pesa mbote. Papa mfuma lo ngapesi bango nyonso mbote. Tango ya pesi ye mbote tata wana no kimbangiste soda wana ayebisi yeke yo zela nanu muke. Papa ke na suka silisi bango nyonso. Tango azongi esika place ya zalaki achi papa mfumalongo achi loboko na poche abimisi enveloppe apesi. Ayebisi tia na poche. Yipi tango azwi achi na poche. Tango babimi muninga repe kimbangisi wana tuni yeteke apesi yo boni. Elo koni na pesi rien bakeka kati bakeko kabona na ndako. Tango komi epai na ye na ndako abimisi enveloppe ba dollar ezalaki na kati na tango na ba dollar ezalaki mwa mpasi komona ba dollar ezalaki na kati na enveloppe mbongo wana esungi ye na banyongo nyonso ezalaki na ngoko ko mtima pasi ndamu pe tikalaki o isalisaki po na famille ndamu mususu apesi pa ya mwasi na ye ke mwasi na ye tango wana akomaki na mbongo mwa ebele akosala mwa commerce akomaki donc bazokelela lisusu te. Donc soda wana donc souvenir atikalaki na yango epai ya papa mfumano papa ya ngenda aye kotuna na suka kaka na voyage wana kaka tango tokaboni na mundele wana aye kotuna nga mais sikoyo église kotambola ndenge nini ndenge papa ya ngenda atiki biso ngomba soki papa ya ngenda ndenge atiki biso ce qui est tambola tende okoki komona biso boye teke to yena mobembo. C'est vrai, vous avez raison, pas même un mois, mais vous êtes déjà dans mobembo, c'est que l'église est tambola malamu. Est-ce que tambola denge papa denge d'azalaki vivant? Mais non, on n'a pas de doute. Ngombe ekoki kokufa te, puissance ya Yerusalemi ekoki ko silate, yo moko uti kolanda mundele ye propagande ndenge yelaki na yango. Ezali ete pona kolobaki papa de ngenda kufi lingomba pe ekufi na tango na manianga nyonso bamonika papa de ngenda kufi donc lingomba ekufi mais tango bamona présence na biso talaka kaka pas même un mois papa de ngenda tika biso le 8 juillet biso kutoke kuna le 2 juillet le 2 août pardon yango kolobate na tango wana luozi nyonso pe tango bamoni eke papa malo papa dange da tiki biso et le 8 biso le 2 pardon toke kuna donc bamoni kaka solo lingomba ta mwangu ekokufa te et esika wana
bamanyanga bayembaka nzembo moko oyo papa batanto bana koyemba mingi na ibite soki papa de la ville soko koyeba nzembo wana ozolala naye papa de la ville olali o nzembo wani koyemba tata simu buka fwa mintantu mayinda fo dibundu difuidi kanti bana bani batekolo balunga nga bisisi tata batanto wani koyemba ngovingi bamanyanga de bayeko yemba nzembo wana tango moneki yope oyebi yango honorable po yopoza munianga oyebi yango na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo papa banzembo wana mingi ebandaki koyemba mamingi na Manianga ya Lenor parce que baninga esengeli bayeba ete Manianga tozalaka divisé en deux parties. Manianga ya Lenor soki tokatisi à partir ya Mpioka awa na Ngombe Dima ti okeko kitana Luozi kuna presque la grande partie ya Manianga bango batu bazali Kotoyo. Presque Kotoyo sur les 10 secteurs où ils allaient dans le territoire ya Luozi, 7 secteurs baza Kotoyo. 3 secteurs de biso batu tozali na se. C'est pourquoi d'ailleurs biso batu toza na se bande kona biso bamona kabiso bamanianga te. Mais mingi babenga kabiso bayombe. Or biso toza bayombe te mais toza na frontière ya bayombe. Alors banzembo wana eyemba maka mingi na bande kona biso bazali na le nord papa. Kuna nde tata batantu auta. Merci papa pasteur. Boy papa batantu yemna no yemba mingi nzembo wana. Ke papa Simon Kimbangu bakanisaka ete lokola asi akufa ekele ngomba ekufa nzoka nde na bana na bakoko musala na bango kopelisaka moto ezopela te ezopela makasi papa makasi makasi kutu koleka yango na 5 mois wana bandeko na biso wana bakatolike na protestant baina kufanda na Gombe na Mbanza Ngungu babendi pe ba membre ya famille ya tata Simon Kimbangu basali réunion eke mabondeli oyo bazoko bondela papa unisu misato bafandi na Yerusalemi mabondeli na bango biso ekomi na biso moto koluka nzela ndenge ni siko tokoboma moto wana ese moto abo ekufa bete kufa kite ekufa te tekala kokufa te papa te okufa te moto ya Yerusalema ezaline pona ngonga ka ileki mukuse na tendaki baluka ngombe ezali moto oyo kobima na Yerusalemi eza kosala bango pasi koluka nzela ko ndenge nini bakoki koboma moto yango ya Yerusalemi moto yango nini mabondeli papa otinda biso nini mabondeli me mabondeli ya Yerusalemi bango bazomona yango moto totika te okoki kotika ata muke te. Merci. Yango papa kaka na chaki parenthèse pour papa yom to tuna kinga makamoni nezalaka le 2 août 1992 kuna na Manianga na Luozi papa pasteur bo lembola mukena lingala oyo elobami kuna na banda papa Dengenda walobili makambo ya Mbanza Kongo si bo kaptaki yango te si bo zwaki yango
bino moko bopesi traduction wana po atanga ou bien ah d'accord ye ala makasi ya traduction nyonso wana moto ya Yerusalemu esiko eza ya kolemba tu Yesu makasi eyindi Yesu makasi nani alesema makasi papa Simon Kimbangu kiangalie toyokaki papa Mfuma Longa alobaki ke abandaki kuna na Angola na 1931 ake kuna lisusu na 1975 et puis ayeko sukisa 1988 wana esika wana ayaki koloba na suku ete peola pe mutongo zoyoka kakate malamu kakatoka pona mutongo ndie Satana fuka katoka pona allez papa Christian. Merci papa na komba tata mwana pe tata Molimo Santu ba message te uti olekisa ya papa Fuma Longo ya liboso ndenge tolandelaki yango eza parmi ba extrait ya 1988 kuna na Mbanza Congo elobaki boye ngai tata Nzambe apesa ngai nzela ya kotambola na mokili mobimba ndenge balobaka ete mutu oyo atambolaka nde azwaka mayele mususu natamboli na mokili namoni ete Afrique ezali ya kokabwana na biteni mibale ngambo mususu bamindele bazali kotambwisa yango mususu tolongi ko bowumbu mususu oyo tolongwe na bowumbu ya bamindele. Le 11 novembre 1975 Angola elongwe na bowumbu ya bamindele ba portugais ba mama na batata mutu mwindu auta wapi pona nini makambo ebele mutu mwindu pona nini makambo eza ebele mutu mwindu auta wapi mokolo tokoyeba esika oyo touta nde tokopesana lokumu biso bakimbangiste bisika miso tozali bato ya kimia biso esengeli tolukaka kimia pona kotombola mikili na biso toluka te ete mutu mususu auta musika koya kopesa kimia biso moko lelo yo na Angola bozali na bozwi ebele ya mabele pe ya se ya mabele manso mazali na bino tata Nzambe pe alingi bino mingi natamboli na mokili mobimba pona koluka eloko ya kolia te to eloko ya kolata pona kopanza sango ya nkolo yango natindaka totonga bolingo soki totongi bolingo manso makokisama tobomba mibeko pe tosala misala soki bolingo ezalaki nalingaki nazala na Luanda mokolo mwa samedi donc ya poso oyo eleki kasi namonaki ete ezali pasi muke pona nini esengeli na biso
kokata nanu mutu po kuna tokokende eswa biso te. Yango wana nazali kozela lolenge tokosalela, kasi to tia kaka mabolongo na se, donc mabondeli. Yango wana tosala lolenge bazali kotinda biso bolingo, mibeko pe misala. Angola bozali ebele awa na Kinshasa. Bolingi tata nzambe makasi, tata nzambe pe alingi bino mingi, kasi satana pe alingi bino mingi koleka. Po ye mosala na ye kopanza. Kasi topesa ye lisusu nzela te, akabola biso. Totonga Lingomba, totonga Angola, po esengo na biso emonana. Wana eza parmi message ya liboso ezalaki ya le 2 janvier 1991. Donc parmi ma rencontre na ya suka na communauté angolaise na centre d'accueil na Kinshasa de apesaki malobana. Oya mibale ezalaki message le 15 janvier 1988 na Mbanza Congo, toujours na Angola. Toyokaki tata ateyaki biso, tolandaka maye bateyaka biso. Mbanza Congo, tata oyo abondelaki libondeli lobi, toyokaki na libondeli na ye, alobaki yete Molimo Mosantu elongwaki na mboka oyo ekima, na mboka oyo to na ngambo oyo. Donc Molimo Mosantu elongwa na mboka wana ekima. Mama Ndona Beatrice asakolaka na mboka oyo. Yende alobaka ete lolenge bosali boye ekei kobotama esika mususu, kasi kolongwa na Mbanza Congo okei kokoma na yo na nkamba. Tata oyo ateyaki biso alobaki ete elongwe na mutu ekei na mapeka, nzoto moko kaka. Namoni ete bamikolo ebele bavandi awa, ba oyo baleki ngai na kimokolo na age. Mama Ndona Beatrice tango azalaki na ndimi te ete ezali lisusu na mutu oyo awa amonaka ye. Eleki mibu ebele soki tata Simon Kimbangu abotamaka na le 12 septembre 1887. Elakisi ete Mama Ndona Beatrice azalaki deja mukolo. Soki babomaki ye ezalaki na tina ba mama na ngai na batata na ngai na Mbanza Congo, bandeko na ngai. Esika oyo tomboka oyo ezali mboka ezali na mapamboli, kasi bozali na pasi. Makambo ya tata Nzambe ezali pasi. Molimo ya tata Nzambe elongwaki awa ekendaki ko botamela esika mususu. Esika wana ezali esika mususu te, pamba te elongwaki kaka awa esika oyo makambo mususu lelo te tokolobela yango. Kasi bino bamikolo esengeli koyebaka makambo oyo. Mutu mwindo auta wapi? Mama Ndona Beatrice alobaka ete ngai bokoki koboma ngai, kasi lokola
bosali boye ekei kobotama esika mosusu. Kimbangu akei kobotama esika mosusu na nkamba. Yambo abotama kuna na mokili na biso. Bakoko na biso babelelaka Kimbangu fula mwana. Mwana asekwi. Tata kuyela na mama Louise baye kobota mwana bapesi ye kombo ya Kimbangu. Ezalaki pona lolendo to nini ezwaka bango. Nzoka nde ezalaki mabongisami ya tata Nzambe. Mama Ndona Beatrice mboka na ye wapi wana mutuna tunaki ba papa na biso nde babanda ye kotatone kozongisa. Ngai na ya awa mbala na ngai ya liboso na 1931 na yaka na mboka oyo tokutanaka na mokonzi Ntotila. Yende alobaka na ngai ete awa nde eutaki likabo oyo bozali na yango kuna na nkamba. Likambo oyo ya tata na yo eutaki nde awa. Kasi ye mokonzi Ntotila ayebelaka yango ndenge nini. Nde esika wana tomonaki papa Mfoko wande ayaki ko banda kozwa maloba pona koloba ke ye azali fumwa nzinga do tribi ya mama Ndona Beatrice yango pe kaka tribi ya bapapa. Témoignage ya papa Mfoko ye alobaki boye na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Likambo soki oyebi yango koyoka soni te pona koloba. Makambo manso oyo tozali kolobela awa ebandaki nde awa. Soki babomaki mama Kimpavita ezalaki pona mokonzi na ye azwaka libatisi to baptême na basango donc na katolike. Pona tango wana ezalaki ete yo mokonzi esengeli kolanda kaka makambo oyo elingi basango donc ba prêtre babe. Po bango babatamelaki na sima ya leta. Yango wana mwana ya mwasi tango ayokaka makambo ya lolenge wana sepelaka te ayaka koloba na noko na ye. Ntotila azalaki noko na ye. Noko na ye asundolaka ye na maboko ya basango. Mabanga oyo ezwaka Moïse ya mibeko les 12 commandements ezalaka na les 10 commandements ezalaka na mboka oyo. Kaka mokonzi wana pe apesaka yango na basango nde bakendaka na yango na Suisse donc na ndenge toyoki na Losange ndenge toyoki papa Lausanne. Mama Kimpavita azalaki penza muko fumwa nzinga. Ngai natangaka yango na mikanda ya ba protestant. Ngai nandimaka makambo bindimela te. Nazali na mukanda oyo ekomama makambo wana nyonso pe bateyaki ngai yango na Donzwa Unlemvu oyo asala tradition ya Bible. Soki oyebi likambo esengeli na yoko tatola yango na ye na eteni oyo to na mokili oyo ya Angola
mboka ya mapamboli ebotamaki moto oyo touti koyoka sango na ye, donc mama Kimpavita. Ye asakolaki likambo kuna na nkamba ngunza abotami. Ebandeli ezalaki nde awa, kasi akei kobotamela na nkamba. Kolongwa na mbanza Kongo okende nkamba ezali musika te. Soki kaka oleki Songololo okei mbala moko directement na nkamba. Donc na ba obayebi géographie bayebi ke Songololo ezali frontière na mbanza Kongo. Or Songololo ezali pe frontière awa na secteur ya Ntimachi. Donc Songololo Ntimachi ezaka na kati awa. Mama Kimpavita atikalaka kosakola yango ete Kimbangu akobotama. Kimbangu akei kobotamela na nkamba. Lelo oyo totala ndenge makambo bozaliko bongisa. Donc papa déjà neti alakaki bango na mukolo wana ke batala makambo oyo bazaliko bongisa na Angola. Donc oyo yango topesi na ba précision ya ba date po bato ebele baza pe na ba archive na bandako bazwaka petan ya ko revérifier. Donc oyo outi message ya le 15 janvier 1988, le dernier voyage ya papa Fumalongo na Angola. Oya liboso ezalaki message ya le 2 janvier 1991. Papa moi muketo sisi na kombata tamona petata mulimo santo. Merci. Le message nyonso wana yango eza kolakisaki papa Fumalongo insistance na ye et que pouvoir spirituel tata mulimo santo ezali wapi? Nkamba. Eza komona na eke na tango na mikande eza ibele. Oya papa Mfumalongo mususu eza 1948. Oyo babana kutuko sentir te Angola alobiete yepe ala na pouvoir spirituel pona nini mama Kimpavita ndi azalaki na Angola yemta sakolaki boyei ya papa Simon Kimbangu. Kasi na ma message na bango ba souligner bien mama Kimpavita alobiete oyo bino boboyi po molimo ya tata molimo santo Angola aboyaki yango na ndenge nini ke bayokelaki mokonzi wana bayokelaki pate bangomba misusu ndenge bazwaka baptême. Est-ce que ezalaki ete ndenge papa dangene na se alobele yango pona nini elongwaki kuna ke yekopona kaka yekobotama na papa Simon Kimbangu ayakobotama na tata koyela na mama Louise po bango bazalaki na kondima makasi bien nini mais eza bolingo tata Nzambe yango bango moko ba européen baki ko comparer mama Kimpavita ndenge bapesaki kombo ya Ndona Béatrice Ndona donc na Kikongo donc mama Béatrice ezali kombo na bango ya bamindele mais baki ko kanisa siko histoire na bango oyeke bango ba européen à partir de France bazalaki pe na mutu na Nzambe mama moko ya musakoli osakola makambo ya solo toujours sur le christianisme et que mabe ndenge elekaki na France ndenge mabe ezalaki mingi ete mama wana abimaka po ete batu batika mabe parce que ezomona nake baza kosambela baza ba chrétien baza ba croyant mais makambo na bango baza kosala ya mabe penza surtout ebandaki komona na ete koboma mutu kosopa makila mutu eloko pamba ça n'est que normal. Alors il y a bande koyebisa bango eke makambo bino bozo kosala boyebi te ke Nzambe aza kosepela te
e mokolo mosusu nzambe akosilika akoya kobebisa mokili na ye mpe bango bamonaka yango ete mabe. Donc Jeanne d'Arc e makambo nyonso toye koyeba yango na papa mundele moko apesaki ngai ntango basololi papa ayebisi ngai kekende kokotisa bango mozole. Ntango tokomi na liboso wana tuni nga pourquoi entre au mausolée? Non, sinon c'est là où réside Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit. Le mausolée. Son corps est là, oui. Et bon, je n'arrive pas à comprendre. Dites-moi, explique-moi un peu qui est Simon Kimbangu. Bon, est-ce que vous connaissez l'histoire de Jeanne d'Arc? Je comprends. Fini. Je vais aller prier. C'est comme ça que Simon Kimbangu a fait beaucoup de mystères. Il nous a chassés de l'Afrique. Mais non, en réalité, ça devient méchant comme un. Non! Je vois maintenant la puissance de Simon Kimbangu. Laisse-moi aller prier. Papa Mdatinda Kingai, Kinga Mundelewan. Quand il me parle des Jeanne d'Arc, et quand tu compares avec Simon Kimbangu, je comprends vite que c'est un homme de Dieu. Et tu as envie de comprendre. Donc, Koloba était biso vande ko ce que tu veux comprendre, mais petit à petit, tu vas comprendre. Mais biso moko là toujours Sima. Ah, tu vas comprendre là, Yerusalem, bango baza ko avancer. Tozomona mikolo oyo olala boye kosutukaka boye omundele moko akoti bongo biso moko totikala nsima kimbangisme oye bazomona eke puissance wana ezali na Yerusalem bango nyonso wana mpe baza koyebisa papa eke toye kosala na bino misala toye kosala na bino misala donc mosusu mo ntango bakoyake awa nyonso ndenge papa asengi 30 maison kuna na longa oyo babesi nyonso bikateli bofanda na bino ngai nasala nyonso tokopesa bango nzela me bazoyaka se bazwa te me soki bayeka se me bango nyonso baza baposa papa Simon Kimbangu biangani baza koyaka tata molimo santu olimisa biso bakoko balobaka boye botunaka bango Yerusalemi ekita to etongama kasi bango mpe bakotonga basi akotonga kasi toboyi bango biso moko totonga ngo baya bakopesa biso ka maboko tosala na bango ensemble papa misala nzambe yango tozosenga bopambola biso biso totonga bajene oye bajene oye me bamisusu betopamboma te papa Jean papa na ngai bamisusu balobi pa ya pape biso posa na biso tosala na bandeko na biso oyo baza topesa na maboko esika bango bayebi balakisa biso esika bango bayebi te biso tolakisa bango papa ona toboyi te kasi lelo te tokoboya te biso miso eza na kokufa baa bamonaka baa bazomona biso tozomona yango te parce que bino fongola bango miso biso tomonaka te papa bango bazoka mvege maka mosusu biso tozomona te bosunga biso bofonga biso miso bango balobi ke tosala na bango ensemble en partenariat kasi papa bofonga biso miso po bango bamonaka biso tomonaka te papa Fumolongo papa Dangenda alobaki boye fo tosala na bango ensemble sima na tosalela biso sima papa sima tosalaka bango bongo sete nyonso bango kasi yango balobi ke tosala na bango ensemble abeza wapi tokosala ensemble faki oyo bango miso efongwama
oko baesirimo batuzobeta bana tuzosopesa biso. Bajene oye bokonje kenda mpona lokoso bokonje kenda biso batosengi boye bofongola biso miso bopambola biso tosala elongo na bango parce que bango esi bapambwama bamonaka esi bavwama mais biso miso kufa nzambe boyokola biso mawa esika wana parce que makambo nyonso motu muna moto abebisaka tokoyamba bango nyonso baza na eluselemi mais babiso makanisi ya mabete papa tosala bango kaka ensemble tosala bongo elongo toboyi te papa soki banzela soki bango bazalaki te nde mbele mwaye te bopambola biso esika biso tokosala mwa nzela ekosilisa bakwanga na baenergie nyonso esili bango ye na mokolo moko bakasali yango papa toboyi te tozosianga boyoka biso mawa bango esi bapangoyange nalobaki ekobandela na manianga eke kuna na lukaya tikina na kasai ingeta papa nzela manianga mpe yango oyo yango tosianga papa nzela mpioka bozongisa biso nzela mpioka papa mpioka na kursi ya lukozi mpola ngai natelemi wana okombo tata mwa mpe tata molimo santo. Amen. Débat ekomi makasi awa. Merci Papa Mbenza. Topesi mpe merci na bamuta tolandi mpe malambo ya bapapa epesi biso mayele bongo bie bongo te tobatela Yelusalemi tolona mpe tobokola oyo etikali ye moko nzambe akobongisa tosilisi boye na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Bajene oye! Imbangisme oye! Bika tokubikeno moko twatonda lusiku musu tutambudi kwa tata nzambi muzola kwa se ye mwana tata mwanda velela mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela ba protokole bobongisa basani toleka na presence batata sani yangoyo batata kotoya bamama kuna oke musika mingi totelema batata awa bamama kuna ok biso nyonso atelema atotya kaka nyonso oyo toza na yango totya nyonso toza na yango po ete ngonga si ekei tokende kopema lobi mpe ndako ya nzambe ya 5h30 totya nyonso toza na yango nyonso kaka toza na yango nyonso bongisaki chambala moko kopona sani toyeba tata na bamama kopona sani te nyonso bongisaki
Kokendete, c'est la prière à Souka, Kokendete. Toele la kalibondeli ya Souka. Nyonso bongisaki otieka kambala moko. Sapu. Nyonso bongisa. Tole kabatata na maman. Sapu. Nyonso bongisaki ezala $10, $100. Chana sani nyonso kutana nango chambongo na kaka. On est Kalemba Doge. Vous avez oui, j'ai. O totikali na mbongo tole kambala moko. Par retardataire. Par retardataire. Par retardataire. Tiansuka Makaniko kila tusamba. Musola kose ye mwana etata mwanda velela. Tutondele maonsu malutuvangi di mulumbu kia unu. Tutambu di longi di antalu. Dituki di kwange tata nzambi. Tusari di mpesalu. Tangu ifueni mpasibuta vambana. Beti beti tuvambananga nge kuvambananga ibetuko. Wene musi mubeto ovotulweki muntu munovuvamu vana vinga kyanzo andika tunakonda kumufuka mwe kuvutula fundele matondo muzola kwange dieto se mwana etata mwanda vela Tsambuza ngemfumo yetu Yesu Kristo yozola kwange tata nzambi wasi yo ntwadi ontata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaito tukwayo kwa yelevu se ye mwana tata mwanda wavelela. Amen. Twene ngembote ingeta ntinu solo batata pe ba mama bandeko batali pe balandi ya radio television kimbangiste losambo ya tata Mfumambanza yango nde sisi mololo mwa biso tozaki bongo na liyanga ni lielisangisaki pe kosangisaka bongo bilenge banso omo longo mobimba mingi pena na mboka nkamba eluselemi tokolingaka bongo tata Molimo Santu elongo na mopesi malako mwaye papa Ndrombenza kenga ni uboso ya ndako ya ye bipai wapi tokozwaka bongo malendisi makafu-kafu lokwa ya mokoma lelo toyokaki manso mai malengelamaki
batata banso babale bayebi bongo na koteya biso na bino na biso toyoki tozali banzene neke saipi esingi toyeba bongo na kosimba maimaso toyebi bongo na koyoka po ete ekomisa biso bongo bato banene ekomisa biso bongo bandimi ya solosolo tokomi bongo na suka ya maimaso malengelamaki boyebi ete na nsima kamera tozwaki bongo lisalisi ya papa Siso tozalaki mpe bongo elongo na papa Jores Manzambi nzokande nelambeli lubu ezalaki bongo papa Imani Boto elongo na mama Mami Mambo basalaki maso bosi olobeli mongo wa bino ndeko papa Nzusi Malanda George disque dur tokutani mokoma alobi mozali koya botikala na kimia ya tata Nzambe kole supe tata Molimo Mosantu tokutani mokolo malobi ciao.